Ok, shalom, shalom, shalom. To komisi nzambe ndenge encore une fois à permettre tokutana na butu ya lelo. To sambeli. Kolo papa, merci na bolingo na yo, merci na ebateli na yo ndenge uzako batela biso. Merci papa, to komisi pe to sanjoli yo na manso uzako sala na kati ya bavina biso. Merci pour na butu ya lelo na opportunité au pesi biso to za liboso ya baninga na biso. Merci pour na kolo Yesu mutabandaki mosala oyo pe pesaki biso molimo santo pour na to continuer ko sala yango. Merci papa pour na obombaki secret yango pour na yo moko te otindaki livre na yo qui ezali ekolo Yesu yende mtalakisi biso pe apesi biso nguya to continuer ko sala mosala oyo. To benga nyonso ya sata ezala musika na biso na kombo na Yesu kimakila na yo kolo Yesu na ba angelu na yo bazala pene na biso pona na minute oyo toko koma na kotala liloba na yo ndenge lobi ke place bozali mibale o misato na kombo na yo yo poza na kati na biso nazalinga moko te nazali na Saint Esprit aza pene na ngai pe madame na nga za pene na ngai kolo na ba oyo baza kolanda biso à travers ya technologie okomisa biso pene papa to komisa peto sanjoli na butu alelo na kombo na Yesu amen. Ok, nakanisa ke nazo bimamuke na makambo oyo na bandaki koloba na ebandeli na moneti eza komema ngai muke to interpréter moment oyo pona lingi ke batu ba zonanu kimia oyo nzambi Yesu alobake na tikeli bino bibundeli te na tikeli bino mbongo te na mokili oyo na tikeli bino bandaku te na tikeli bino basoda te na tikeli bino ba ange te na kokende na ngai mais na tikeli bino ba problème kozala na mokili mais na tikeli bino pe kimia do ba problème mokili koya mais ngai na tikeli bino kimia. Donc bitumba oyo tozana ngona mokili Yesu apesa biso biloko mususu te apesa biso kimia yango naza kosenga na komona neti soki nazoloba lingala nazoloba mingi pona peuple congolais ndenge boyebi toza ba voisin toza ba moto linganaka mingi mais na yebi ke mu pepe oyo ezako memama soko landi histoire nyonso ndenge toza ko vivre mukosuna koloba yango e yakaka kusuka tina Angola mais yana zolinga na s'adresser mingi na ba ndeno baki ba phénomène moment oyo toza ko passer phénomène moment to meka kosala interprétation ya makambo nyonso oyo toza komona ezoleka na mokili mais ezape koya na kati bamboka na biso elingo loba nini lobi natali na sambeli ndenge mundu asalaka toza koloba mingi batu baza koloba ba prophétie zouta ndenge na lobaka mingi na ba faux prophète na biba vrai prophète na lobi ba faux prophète ndenge apôtre Paul a qualifié bango directement yoka sonité na ba faux enseignant ou ba bisaka ba faux doctrine hérésie balobi ke nzambe atindi coronavirus pona ko juger mokili donc e panzani sangwe panzani na ba américain balobi ba brésilien baza koloba ba nigérien baza koloba ba congolais baza koloba batu ebele baza koloba pona likambo ya coronavirus mais ngai na lingi na yebisa bana nzambe boye ninga pesa témoignage na oyo na yoki pe oyo na moni pe oyo naza ko interpréter sikoyo naza pesa bino témoignage selon la parole de Dieu.
selon la parole de Dieu. Et outi na mayele na ngai te, ngai na ebaki makambo te. Merci mingi na ba oyo baza kolanda biso, bandeko na ngai nazomona bino, merci. Siko nazolinga nazala mingi na temps. Soki nazwi boyebi moko, nazwi connaissance, nazwi bwenya moko yelingai, fona luka na parole de Dieu. Pona nazala sir eloko nini na koloba. Natali makambo eleka na Egypte. Tangu Nzambe atinda ba plage, atinda ba plage, atinda ba ebomeli wana ba niama, atinda donc phénomène wana pena momana makambo eleka na Egypte. Biloko wana au nom de Jésus et utaka na lola te. To comprendre bien loko. Ezali te ke ba magorodo ba wuti na lola ba kiti na Egypte. Ke mai e wuti na lola ko makila te ezala ki ndengwa na te. Boso kango bien? Tozala batu oyo toza ko comprendre eloko nini o ezalaka physiquement et salama na Égypte et salama na Ancien Testament na Ancienne Alliance o salama kala na oyo Nouvelle Alliance photo zalaka na ebisio bandeko soki boyebi différence il y a les deux alliances te boko yoka ba faux prophètes boko yoka ba faux prophéties boko so ba faux enseignements pour oyebi ko différencier entre les deux koyoka na te zelana talango awa rapidement babenga yango nini boyoka ni asika soki oyebi okompa donc esengi nango okende classe esengi nango makambo mingi te mais sengi fo oyeba nini ezali boyokani ya kala nini ezali boyokani ya sika nini ezali libala ya kala nini ezali libala ya sika nazongi ezalaka te ke bamagorodo bawuti na lola bakiti na Egypte ezalaka te mai ewuti na ya rouge ekomi rouge ekiti na Egypte te ezalaka te bamakonki bamabanki bawuti te biloko wana esalamaka ezalaka deja na mokili ebimaka na mai ebimi na nature bokomprendre ngai sikoyo elingi koloba te ke Nzambe atindi coronavirus na lola ekiti na mokili te eloko Nzambe asalaki ezalaki ke nature kaka place kaka oyo toza komona toza kovivre yango nde moto produire biloko wana Yesu na Matthieu 24 aye koloba ke bokomona baguerre est-ce que banani basalaka baguerre eza ba ange kuna na lola bato basalaka baguerre eza basoda ya mokili bokomprendre siko elingi oloba ke problème Nzambe tango asalaka nyonso première ti sixième jour alobaki bien mais na jour ya suka alobi très bien donc tout était parfait nyonso ezalaki bien mais sima na yango nde désobéissance ya mutu yango esali ke nature na biso ba création ale tokomi kokoma na ba problème obrigado ya biso nyonso komokoma na ba problème soko tali totanga na Romains nano chapitre 8 verset 22 Romains chapitre 8 verset 22 Salaté, Romains chapitre 8, verset 22. Et le Bible. Ya solo toyebite tisikoyo
biloko nyonso nzambe asala ezali kolela pe komona pasi lokola mwasi oyo alingi a bota. Irmão Ori, quero falar contigo, depois liga-me. Donc, biloko nyonso nzambe asala, création nzambe asala pe azako lela. Pona nini moto technologie ndinga potre pola loba ekokola yango moto mayele ya moto ya bo moto akanisi alinga komati lokola nzambe akomi ko détruire, akomi ko bebisa, bakomi ko kata banzete, bakomi ko biloko wana nyonso yango yeso baka ba peste, ba maladi oyo eza ko bima à travers ba adultère. Conséquence biloko nzamba pekisa biloko oyo nzamba ba eza pire eza impire ezali tilelo yango tozomona ba conséquence nango oyo nzambe aza mutu mabete bible elobi ke bolingo ya nzambe eyaka ekangaka bana na ye o bayambi yesu ti eleki obike bolingo nzambe so so kana bana de biso to bongwana te bolingo nzambe ezwa Israël ba hébreu ti ekoti tina ba gentile ba païen ba benga biso ba pakano bolingo nzambe eti lelo bolingo nzambe eza koleka yango ti lelo bolingo yango eza ko gagner kaka bato naza kondima te au nom de Jésus que nzambe mutu atindi coronavirus te ezali conséquence ya nature ndenge eza kolela ezali mutu alinga koma na mayele moto alingi a développer mentalité bongo na ye tala ba terme maçonnique ba terme ya ba illuminati ba terme ya psychologie balobake bongai nzambe donc bongai yango nde nzambe à page du Seigneur bongai donc alobi ke fotalaka mokeli supérieur mokeli ya mokonzi oyo aza na kati na yo donc iloko wana eza déjà juste ete ba terminologie oyo yango naza koloba boye tozala très prudent pona susi nanga ezali te yango zoloba nazolingana laksabino réellement malade yango ezali ekozwa batu mais yesu alobango na Matthieu 24 que ezali bato nation contre nation eloba te ke ba ange contre nation eloba te ke ba ange contre ba congolais te ezali Irak na Amérique ezali Afghanistan ezali nation pona nini nation bazomunda contre nation tamba bombo wane kokweya moto aza koboma moto na ye Kain aza koboma Abel osomona makambo ngo nakoloba na sens wana tala Ecclésiaste elobi ke beaucoup d'inventions ba invention belé et comment fier na mokili oyo donc tozala distraité naza ko banga te naza ko distraité ndenge naza koloba mais naza ko interpréter eloko nini toza ko vivre yango na moment oyo eloko nini oyo eza ko salama sikoyo oyo eza ko ningisa bato oyo okeko tia yo na récréation ekoko tia yo na distraction ekoko tia yo na théâtre ekoko tia yo na montage mo ezo ya sikoyo montage eloko nyonso ebandaka na mokili eyaka kaka ko persécuter eyaka kolanda église basalaka na bango nyonso ti baya kosukisa kaka
ko attaquer église, ko attaquer lumière. Persécution ya ba disciple tango landi mingi Yesu aloba na Matthieu 24 mususu esalama physiquement na bapôtre. Mais ba persécution misusu o Yesu aloba ezali ndenge asambeli bike na sambeli pona ba oyo bazako ya biso bitu zako ya sikoyo lokola nouvelle alliance ezali susu physique te ezali susu koboma ndeko na yo na mbeli te mais ezali sikoyo spirituel ezali royaume du ciel na boyi nazolinga kokota makambo bato mususu te mais nazolinga to comprendre loko moko tangu Yesu ayaka na Israël akomaka na Israël ezalaka occupé par les Romains bazalaki kuna bango baza kozela libérateur comme mwana ya David donc mutu moko koya akozwa 600 soldats ndenge David banota mwana 600 soldats physiquement banosala ba guerre bango bakoka sikoyo pouvoir wana makasi wana ndenge Yesu akoya ko mobiliser bango bakende ko bunda roi. Mais Yesu tango ayaki aye na sandal yomba bango bandima ite yomba no benge Messie envoyé pour na libérer bango na seya ya servitude la senenge Israël zakana maboko Farao do bazokanisa ke Yesu tango akoya lobake to préparer to kende ko bunda. Yesu alobi ndengwana te a changé alobi ke bolinga benemi na bino. Donc problème ezalinde yangoyo ba mouvement mingi ezako bima. Eu depois vou falar em português. Só ainda estou a me endereçar para o pessoal que fala Lingala. Porque o Congo está ali perto de nós e nós estamos a ver. Muita coisa está acontecendo no Congo, Angola não está a saber. Por quê? E esse lixo todo depois entra em Angola. O lixo entra. E o povo angolano não consome. Por isso estou a endereçar ao povo que fala Lingala, que é para poder entender. Isso vai ser depois de 10 minutos. Então, Tozala. Très mayele, tozala très prudent, tozala na koyeba eloko nini ezako salama sikoyo. Tozala na récréation te. Nzambe aza mabete. Nzambe aza kana kanda te. Kanda ya Nzambe réellement ya mukili ezali mais ya jugement oya suka ya ngonde ezali. Oya mukili ezali selon mukili. Selon Satan ndenge azwa pouvoir ya mukili oyo atake Yesu abotola pouvoir wana apesa biso yango pona to konza mukili mais tozana mukili mais tozana mukili mais tozana kati ya mukili te ezali système bo comprendre ngai malamu langage wana ezali système ya mukili. Ba régime oya mokili modèle oyo mokili eza komemama na batu oyo Nzambe atindi coronavirus pona a juger ou a babengaka moyo ko ce qui moi na sali erreur donc ko castiga donc ko punir justement o Nzambe asali coronavirus pona a punir mokili te Nzambe soko tali
tala mo oyo yako tinda. Nzambe atindi Yesu. Nzambe atindi Yesu. Nzambe atindi ange de mort na Égypte. Osomona biloko ya lola ezaka différent. Nzambe atindi ange de mort ye mutatindi ye mais apesa solution. Alobi ke akoya me ba oyo bakotia makila. Ozokango sikoyo. Solution eloko oyo utaka pa Nzambe ayaka na solution nango. Atikaka mutu vide te. Mutu lokola aluki problème na ye na mokili, azoluka solution ya ba masque, solution ya kosala boye, ba mbongo ko circuler, ba makamubele ko circuler, na Congo bakangi jaka moko ya coronavirus, ti babanda ko kota ndeni bisaki bino babanda kota ti ekokoma ke biso basali na Nzambe otoza basali toza ba prisonnier ya Yesu tokusi ko imposer maboko na batu baza maladi te tokusi ko sambela pona batu te ou molimo ya kobanga ya kiyuma ekokota biso tokomi kobanga ou batu na be molimo ya kiyuma ekozapa na bango bakolinga te mutu a prier pona bango. Toza kopusa na malembe ndenge baza komema biso. Mususu akoloba ke ngai dimanche kanisa kaka au nom de Jésus salamate ke bakanga église bakuta mutu moko na église na coronavirus. Boko yoka. Ke église songolo bakangi mutu moko aza suspect kaka azana ngo. Boko yoka mbala moko makambo changer bakomo solution ba mesure na église. Yana sekbino ke année o ezali année de la loi, année ya ngolu, ya mibeko, année ya mibeko, année ya ngolu, pe année ya solo. Elingolo bake loi oyo ya bonzambe Yesu asi ya kokisa yango. Mais loi nyonso oyo ezouta na mokili, oyo ezali ke contre biso. Nasolo na ba loi oyo divine te mokili oyo eza faveur pona biso nazo ba loi oyo mutu asali pona atoucher bana Nzambe pona atoucher église ba loi wana au nom de Jésus eza ni sans effet pona nini ngolu ya Nzambe de mona na place wana omoni siko pona nazo loba yango wana et puis pe la vérité ekoyebana na yango. Loi satanique. Boyoka ngai bien. Na commandement ya loi satanique ezali luka problème pepe oyeliye solution. Exemple moko. Frère nangai José Kwavita azana sapatu ne moko alingaka yango mingi. Alingaka sapatu ne wana mingi. Ngai Abakuk na moni sapatu wana na yibiye sapatu wango na bombi sapatu menaza wana ye aza kolela sapatu nanga Abakuk ebungi sapatu na ngai mois lela sapatu ngai nazaka nanga wana nasaka nanga loko moko te après mois mon frère zolela mingi bina sapatu ba yibi promete toke na magasin place sombaki sapatu toketala toke na magasin kuna na komi kuna na bimisi sapatu none kutaki 500 €. Na bimisi 500 € na sombeli sapatu. Siko José komona ngai ndengeni. Akolinga ngai mingi po nini? Orke ngai mo na yibi sapatu wana. Sima na ngai susu na sombeli sapatu mususu. Siko ye komona ngai sapatu ngai bunga. Ba yiba ngai sapatu me ndeko nanga Bakuka sombelanga sapatu oyo na juste sous valeur na kati ya vine yango bazaka loi satanique yango oyo donc ayeli au problème c'est maintenant ayeli au solution ali au kumisi zuma ndenge zela sata sala
frère Odi bayibi au vélo au leli vélo c'est pas sombi le vélo à moteur. Est-ce que vous s'est platé dans mon tour que yemo muta sali événement wana yemo muta sali moment wana yemo muta sali phénomène wana yemo muta sali à créer atmosphère wana yango sata to yebi lwana bango or kinzamba sala ndengo wana te nzambe travaille ka ndengo wana te na loi tout ça na Bible te na les 10 commandements ko yiba de Jésus sum ko retirer lo kwa mutu sans mutu yeba bo créer coronavirus na bino altimona bo yana ngozo na solution to betela bino maboko ke o sauver biso au monde ngi sikoyo donc nzamba azotika la na sima au nom de Jésus to yebi peuple boza la calme et loko naza koloba na loba ki lobi na 2 Thessaloniciens na chapitre 2 verset 3 eloba miboy moto moko te akosa bino ata ndenge nini moto moko te akosa bino ata ndenge nini au partie 1 il y a 2e Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 partie 1 partie A moto moko te akosa bino ata ndenge nini 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 ba prophète ya lokuta bazalaka na kati na bato ya Israël ndenge moko pe balakisi ya lokuta bazalaka na kati na bino alobi bazalaka na Israël ndenge moko pe bazalaka na kati na bino bazalaka na Israël siko azoloba nini azoloba na Pierre azoloba siko na kati ya bapaye pone pas zalaki moto moko nzamba tindeki ati ya bapaye to continue bako kotisela bino mateya oyo ememaka na liwa bakoboya kutu ata mokonzi oyo alongolaki bango na bowumbu boye bakomi lukela liwa ya mbalakata bato ebele bakolanda makambo na bango ya kindumba pe likolo na bango mingi bakotiola nzambe bakotiola nzela ya solo lokola bakotonda na lokoso ya mbongo bakobanda kokosa bino po bazwa biloko na bino na lingao mingi na portugais donc bazako ya na ba faux enseignement kindumba na bité kindumba ya mwasi na mobali eza prostitution na ndenge ya parole bazako prostitue bazako ko manipuler bazako teka na kindumba donc ndenge ndumba asteka kanzoto ndenge bango bazako teka pona intérêt donc ausala sexe pona intérêt ausala akote ya kopeza prophétie pona intérêt bokeba bobanga bango te mutu akosa bino te eloko nde ezali pasi pona sukisa na lingi moto na moto amitala siko eloko na kotanga deuxième mikanda ya mibale ya Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 yango wana nzambe atindeli bango nguya moko oyo ezali kobebisa mitema na bango pe ezali kosala te bandima makambo ya lokuta
boye bato nyonso oyo baboyaka kondima makambo ya solo pe balingaka masumu bakozwa etumbu. Sikoyo mabike na obanga coronavirus oyo ezalike moto mutu nature eza kolela ndenge mwasi alinga bota zemi, nature eza kolela, création eza kolele komi na pasi. Eza lokola bandako mosusu batonga yango bazala 4 personnes, bandako soko okekune komi ba 40 20 personnes na building. Donc building komi ko cracher, eza ndenge mo nature création ya oyo nzambe asala eza kolela. Batu baza kosuba na banzete, batu baza kosala makambo ya mabe na banzete, batu bakomisi nzete nzambe ndenge boyebi azwi nzete akati asala image ozomona biloko na nyonso. Nature aza kolela sikoyo. Ali yango na ba conséquences nango ekomi kosala. Yo kana ebisa bino eza boye. Poumon et salamate pona shimbok, pona cigarette, ok? Figado zaba. Ba foie et salamate pona cigarette. Foie et salamate pona mai, pona bilo rolia. Sikoyo yo ozui foie na yo, okomi kokotsango cigarette. Foie eko maneger eko bunda contre milinga. Ti l'air mou eko kite foie ekoufi. Vous comprenez l'illustration? Vous comprenez l'illustration? Na répété. Nzambe asala ba foie na biso ke mai makileza la kawana. Sikoyo yo ozui yango okomi kotila yango milinga. Ale komi kotumba yango. Ba selile nango eko résister contre babiluka no tila yango. Ti alembi asengi lapin ti amoni moete akufi. Obomiye eza ndenge moko. Nature aza ndenge moko. Eloko asalamela pona ndenge wana te toza ko forcer yango wana eza kokufa. Mais problème nanga ezali coronavirus te. Problème nanga ezali opération oyo nzambe aza kotinda, opération ya erreur. Na bato oyo yana zo bakisiko interprétation yango oyo. Ndenge ange de mort akitaka pona Égypte pona ba égyptien oyo ba boya ki kondima lilo bananzambe. Mais ba hébreu bazaki protégé par le sang des animaux. Eza pendenge moko nzambe asi atindi opération ya erreur na bato oyo balinga kondima la vérité te. Yango de problème. Pona coronavirus ekoboma yo awa na mokili. Eu depois vou falar isso em português. Estou a interessar para a nação congolesa. Coronavirus ekoboma yo awa na mokili. Mais manque ya vérité okenali felu. Mutu oya kufi na coronavirus mayebi nzambe akelola. Mais oyo aboyi kondima vérité akufi na mombange mais akeli felu. Problème sikonde yangwana. Na mati Yesu aloba boya. Ba jour oyo inga kozala makasi inga kozala pasi koleka. Mais likolo ya ba Eli o ba ponama. Génération o baza Eli yangwana ekozala mwa bolembu muke kozala mwa pete. Mais kozala petete. Eza na Matthieu. Aloba yango. Liloba oyo elinga sikoyo. Albi pona ba oyo nga na pona. Ko pona mawana eza nani? Eza à travers oyo bandima Yesu comme Seigneur et Sauveur. Bangonde baza babo ponami. Soki nanu ondimi Yesu comme Sauveur te.
okokolo bate ezali ba oyo bakotaki na arche ya Noé bango bazalaki sauver mais mbulu ebetaki et détruire bato ebomi bato mais ba oyo bazalaki ke bakotaki bango na nde bazalaki sauver. Donc biso pe na moment oyo faut tokota na boyesu tokoma na corps de Christ pona tozala sauver na bina mangomba te na bina ministère te na kozongela message na ngai place na bandaki. Matthieu chapitre 24 na verset 22 et le Bible nina silisa na osulisa awa. Matthieu chapitre 24 verset 22 et le Bible. Soki nzambe akatelaka bato mikolo ya pasi wana te po ekoma mokuse mbele ata moto moko te akokaki kobika kasi nzambe akata yango pona bato oyo ye apona. Omoni yango? Donc biso na soki yo yebite soki oza moponami ba jour oyo soki biso te ndenga ozala très grave moto moko talinga kobika pona lisumu esiko makasi na mokili oyo lisumu ekomi ti mutu akomi osala eloko moko edétruire moninga na ye or ke nzambe alingaka likambo wana te. Na sukisi boye coronavirus o opération ya erreur oza kobanga nini? Na suki boy coronavirus osa préparé osa ko se prévenir eza bien mais et rememon na li feloté mais manque ya kondima la vérité pona ovanda na likuta bandakala ovanda na mensonge bandakala ovanda na doute bandakala ovanda na masumu bandakala olinga kobongwa na te nzamba lobike asi atinda opération ya erreur pona yo ozala juger lokolo ndimaka la vérité te olinga kaka oba olinga kaka kotambula tambo olinga songi olinga lisumu olinga ka vérité te yango nde omikosa déjà yango nde ozali kokosama yango nde ezali danger na sukisi awa. Au nom de Jésus, kanisa butu ya lelo tokosala nini? Tokokima wapi soki epai ya Yesu te? Kolo merci na butu ya lelo na ndenge osungi biso pe ofaire biso comprendre ke ezali mpona biso moko te na makasi na biso moko te yo nde moto ya na solution tango lisumu eyaka na mokili papa lisumu ekoti oye na solution nayebi ke oza nzambe opesaka biso solution na likambo nyonso oyo eyelaka biso papa totelemeli nyonso oyo ezali contraire ya liloba na yo toza kobuka mitema oyo eza ya mabanga au nom de Jésus mpona liloba na yo ezwa place papa tokumisi yo mpona Saint-Esprit azako témoigner nzambe na kati na biso pona toyeba la vérité na tango suka to bengani nyonso za maladi o ezali loi ya moto asali contre moto ezala ni sans effet au nom de Jésus papa to mibombi na se makila ya Yesu to mibombi na se ya makila ya Yesu to sali yango pona ezala kaka na libanda te mais ezali makila o eza denia na kati na biso ezali makila o eza ko circuler na kati na biso pe eza ko boma nyonso oyo ezali virus ezali nyonso mabe eza koya na bavi na biso na kombo na Yesu na butu ya lelo tika ba angelu na yo oyo malamu bazala pene na biso batela biso na bana na biso to tiki bana biso maboko na yo to bosani bango te papa ndengo pesa biso elakisike to teya pe to solola na bana na biso to discipliner pe to encadrer bana na biso na kombo na Yesu tika ke molimo na yo esunga biso to sala musala oyo to mikuta na biso mokati na lola me to zana bana na biso ndenge pepe Israel abimaka
babeli bamaka na Égypte na bana na bango nyonso tokumisi mpe tosanjoli yo na kombo na Yesu na butu ya lelo amen. Ok, daqui a pouco vamos entrar em português e ali vamos falar um pouco mais sobre alguma coisa. Merci mingi obalandi biso na lingala tokumisi nzambe mpona bino mpona patience yo kaka te me tia yango na misala lobi soki nzambe apemai tokutana lisusu amen.